Black is a bit too far. I call. Me, I say you. One is say me today. You sabone di bafan tu yankela yangani. Na la grande Découverte TV. La grande Découverte TV. Donc, la grande Découverte TV. Bafan tout Afrique, Europe, Amérique, Asie, Océanie, partout dans le monde. N'enseignez s'abonner toujours. S'abonner à la grande Découverte TV. Kuna rejoa comédie, kuna rejoa émission, kuna rejoa télé-réalité, kuna rejoa dans ma camunio sur les Kaganamboka, au rejoa. Oh, continent Nabiso, Africa, pays Nabiso, RDC, Captain Nabiso, Kinshasa, chaîne Nabiso, Lagane, Découverte TV. Tozayango mokoe, tozayango mokoe, yomutozana France. Il faut s'abonner, yomutozana Amérique. Il faut s'abonner, yomutozana Asie. Il faut s'abonner Afrique et Europe. Il faut s'abonner Amérique, s'abonner toujours. Black is beautiful. Ouais, mbote na balandi la grande découverte union soit partout dans le monde, Angola, Amérique, Asie, Océanie, partout bozolanda biso tozali nga bino betimola to mwana ya ba mama na mibenga mwana ya ba mama po ba mama nde babotaka biso ba mama oyebika ba mama sa ba mama eza mwa pasi mingi tozozonga susu lelo to memeli bino susu pasteur na biso azobomba te loko na eloko na kombo nango lelo akopesa biso signification ya ba papa. Ayebisa biso oyo papa azali na kati ya ndako envers mama pe bana. Papa na biso déjà azali. Bonjour papa Romano. Bonjour, bonjour maman na biso Betty. Bonne santé papa. Santé ça très bien. Calme kati na Yesu. Bonne église. Église ya kitoko makasi. Nzamba zo sala pa zo sunga. Siko lelo biso moto oyo ko lisonyo yeli biso na la grande découverte. Lelo na yeka ko sola muke pona ba papa o eza concerné biso na kamotel libala. Papa ba position na ye mwasi azana ni pembeni na ye. Yali kamunde na yeli na ye ko bisa papa te papa oza eloko liboso ti est irresponsable. Libala esama pona ba garçon na ba fille te libala esama pona ba homme na ba femme. Mais les autres hommes ba garçon be ba zokota na libala mais ba principal libala te. Mais nazo parler li kamba libala on a ba homme na ba femme. L'homme quittera et s'attachera à sa femme. Balba te garçon quittera et s'attachera à sa fille. Bongo te le ba garçon bi senteleki. Ka ba baby si sans libala, ba bi sento ba baby si sans libala. Maka abota obotika na mutu mwasi nanga te longola kombwana asa mutu bobota na ye mwana a mwasi note moi si bazwaka e bongo te moi si bazwaka yo ke papa ba parent pe si moi quelque chose na yo akomi moi si na yo mais le autre moi ba garçon be la sendo na moi si nanga limpa monena likamu to o ne ke ba yo bongo te libala za komba te yo mobala zomi ba makofi na libala za bongo te libala za douceur donc moi si o pese limbongo to ba no bete ndengo lingi ba no sala ndengo lingi po pese l'autre hein. Bano moi le roi moi lo moi bongo sakana na ye o moi ça c'est lo basakana nete soit nga bomoka na minute okufi moi so no mona wana ka pembeni soit nga bomoka le lo kufi alors faut banga ka ipo alambela kwa sala ka news alors ka boso na te ne kana bana bilika mbozo ka munda libala elo zo boma liboso basi mingi bakena libala pembeni mibali on ba bali bango te baso on le ba objet de plaisir elo ka liboso ya mibali zali te ko twa ka moi si bidui la te. Papa yoza mobali tango lingo bala fosa la choix ya malamu pour mona elengi ya ndako papa yango ngana biso pe loka misatu ngana bisayo ye baba lobi na kati ya Bible na 1 Pierre chapitre 3 na verset nango bandi na 1 tikuno kitina se babi mwasi aza tina verset 7 mwasi azali être moko plus faible
yekola liboso mwasi. Papa ozofanda na mwasi yekola mwasi, yekola e bien, ofanda kitoko na mwasi na yo. Mwasi tu omona ka azosala mobulu, azoluka kuta na mutu na ye. Mutu na yango eza yo. Tango yo monie lakisa ke bana ko luka ndenga siko akomi na place asuki. Soko yo obebisi bosa mwasi ndeto obebisa ba mabale ebele. Mwasi aza mutu oselo foyer. Azoba sana omba mibale. Ye mta wabatila libota na yo. Tumona basi mso mona kaka aktikile libala ke makena bana na ye. Po akokati atika bana mbanda nyoko la bango. Esa ba jara basi ya bongo. Azo souffrir na bana ye. Elakisi ete bana na soboko la nza bana yo. Mais au mona po tinda kata moi 100 francs te. Moi lo moi ezalaka te. Yo vanika ke yemo mutalingaka ke na bango. Bana wana le ba ofanda bongo bazomona ke mutu alinga biso za mama papa na linga biso bazokola. Barozon sur leur réponse on a un jour. Papa osimba litama leo on komi na kitikwala. Bandi ko lala na kitikwala bo mwana bano yo bokola biso yo. Okimaka biso mwana zo rappeler yo. Kolinga te mwana rappeler yo papa. Ndengo zo mwana ndengo sakana lelo lobo osakana bongo te. Tikana ebisa yo ndengo mondelo na osakana nabimana oyo basala opona basi nyoso te basala opona mwasi o moko okoko ko orienter na kimia. Papa nazo ebiso likamba solo mona lobi na yo. Ngati na bimba suka pe mandevo pe na kamwaka nde na bimaka ngo. Na kamwaka na zaka na ngaboyite na ga bien. Mais kamwa mwamu la komi pe mkolo. To yebaka ba âge na biso na bisi. Tamo matika na bisi receva bi vieux fanda yebaka komi vieux, c'est respecté. Receva bengo ma vieux, place no yango, c'est respecté. Bisi nde pesa so ba âge na biso. Na banzela nde ba biso ba âge na so. Yaki na garçon so aso papa moi azolanda jeune fille, alanda jeune fille moi na bengo te abali mami. Papa ngai ba moga yo. Papa nini papa? Te lito yesili mbala moi comprendre que mkwana komaka papa. Fiyo mama benge papa ndabo tena linga papa nini kasi? Te loko te nga tu na kaka veni nyanga rezala wapi omoni a comprendre ka bengi papa fami tia la place na ki papa c'est kaza tuna ba âge wana te na vie na yo papa banda ko zwa conscience ya vie na yo eloko aliboso mwasi azalaka être faible olingo twa mwasi bofana na ye kanga malamu papa na ngai yeba ko entretenir esi na moi ça senga ne belete moi ça senga ka moi ba biloko yaka chérie na sombla ko kimbundi moko ezawana. Chérie, on ba bifimo zawana ya yote akeka na shembo akota kutuko ebisete akota kana shembo ata mamo mona filu afuna bu mwina montre mama papa bijo ozwa na salon ngo fanda ko kamwa ngwa aka chérie abando bina moi ça bina ka so ajwe loko bien mais lo resala go mabe papa cadeau ezala te na libano cadeau ezate oh moi tu kuma teti yo ndo za mabe tala téléphone ostambolanga tala téléphone osomela mwasi tetalaka yo moko siko yeba malamu kanga malamu papa mwasi nyonso waza pembeni na yo azaka lolendo na libanda me ye lolendo nono so katango oki papa le ona bisa yo mubenda nga asumbila nga bani luba asumbila nga bani mwasi nga aloba bongo po baninga na ye po baninga ne pe baloba kango mais ça t'a loba ba mona ngo na nzoto na ete fo ba mona ngo fanda ko honorer moi stop me ba ninga ko honorer moi si ezate ke ndenge yozo mona na ko honorer moi si eza soki ndenge ni te eza ko sele ba bolamu mama na bango awuti kuna eko tale boni oza bien sukuna na ndako toliete yo ata osenga moi si osenga ne yo mena nzela mwana ne a moi si mama c'est là que silo sumweza zena swana na Jeff mama Jeff abokota na ndako apesi $40 et puis ça plaisir mais ndenge yo fana na kati ya libana no ba geste ezate papa ba geste ezate oza muta ba geste te tala mwasi auto matanga okenda jamais matanga mwasi matanga bo ba kufile tata mwasi okenda ate so biloko wana suko oza pembeni na te mwasi alingaka ceinture azana mutu pembeni po mwasi azana posa encadrement yoki ngai papa eloko aliboso eloko na osala na ina banda ko encadrer mwasi nanga banda ko sala ba eloge belé mwasi alinga ba kumisa ye mwasi alinga ba finga ka ye te so lingi boyina na mwasi na yo banda ko finga na miso bato papa okima mwasi azandeke bakanga ke ba finanga makasi te so fini makasi aoganga sopo tiki akimi simbe na moi légèreté moi singa zalaka yo makasi eleki papa obeta mwasi on dirait papa obomeka le on dirait muninga na yo babeta mwasi na boyi nanga te mabale za babetaka mais ko beta mo pe bolingo ezalaka
beti moi mbata mo simbia moi suki boy kuna na mbeto tanalinga azole obimino libando kena okende na yo mais yo ko beti ba makofi coup de tête obeteke mukwana ti lelo akanisa yango nake mona mutu mso abeti mu mwasi atika na cicatrice sawa moi sabi mwende bazokisanga awa babetanga genou naoki pasi lelo na retraite mwasi zaki na cicatrice mabina mobali ona zaka na betanga genou papa kokoma ba niveau wana te mwasi alingaka violence te na ninga malamu kochola ka biloko mwasi alambaka te papa mwasi atala mifufu eza nteba kanisa fufu mo oliaka ezalaka ya kitoko liango na sita na lutu lia ese elote lelo na mono sali zaki nini problème te bafufu mso lelo bakomocha ba mai na bawenzi bache mai bafufu mso bakomocha po bimebele mwasi alambi ne bien mais fufu ngo eza bien te banofenga toi tu as préparé ça comment non wa ba kolamba te yo sondenge na yo bongo te kanisa akendaki wenze alongwe na wenze ayena ndako ache moto aziki makolo po fofone bimanteba wana asaki be exercice ebele pe mbongo tika ezaki ya kokoka te abakisa moi 1000 francs likola mbongo wana ndengo mole biminteba wana problème était nota chérie aujourd'hui tu as échoué mais ça va c'est bien c'était bien liango na système alutu ko chola te olieka ke si nango moi ça linga ba kumisa chérie tu as bien préparé ata lambi mabe kumisa kaye so lingi libala no wumela kumisa alati chérie tu t'es bien habillé aujourd'hui ba msu ba ibe makambo te na lobo ba ibe yango te moi ça linga beloge alinga bazo kumisa chérie tu es magnifique omoni asali bolingo bien na mbeto kumisa ye yokinga aujourd'hui tu étais magnifique oli. Oh chérie, je t'aime beaucoup. Alors, viens ici. Alors, nena kinder chérie, viens. Moi c'est linga kayo kwa mobile nena ba douceur wana. Mais mi bale bele ba bosana makambo oyo. Ba bosana. Mobali nyonso. Soko bimi libanda. Moi c'est linga te na mona maman anga. Papa mso abimi, mais papa zo songa 1h du matin. Maman mso alala ta ozela ka mbaye naye. Mbala liboso ngana zaki na ba âge ba 8 ans namona maman atelemi akena fenêtre azotala alongwe azongi boy kaka zo ngazo papa azotala maman otala ni nzo papa nano yagite namona ba 1h30 papa beta kokoko papa fungoli tanga fungoli esili mamo papa ke kolala namona pe maman pa ke kolala ndako mikimia soko zo bima to komana ba téléphone papa allo chérie na osonga moi retard muke poto zani moi na musala bota so osonga ba 22h moi ça linga ko informer la ninga malam moi ça lingaka moi lokuta no wane sala ka ye bien oyokinga moi si papa alinga moi lokuta sala ka ye bien soko zo sala ba moi lokuta na loba eza lokuta moto okosa muteni ni landa bien landanga bien ufana moi si chérie ne t'inquiète papa to nganda ko sur étage maman ton étage kolanda bango te musa na salelo na zombo musa no piaka so musa linga ba elikia wana moni bona zombo ngo wapi ngami kona na musala ko beta biloko pa mwasi ta obaye yo ko beta ngo te pesa yeso abana mso aya ko twa biso ti lelo aya kanete to zeleka aya kanete bientôt ngo za lelo banda ba porte Paul ba kenda ti lelo ka bientôt mais beliki atigela biso yango to zelaka ne beliki to fani likola beliki tiela ka mwasi no beliki bele papa belikia moi ça linga belikia au chérie tu as bien préparé chérie mouni kubanga ti chérie obimuke bosomo le moi parfum azo moi baninga pe na kabelo te ti chérie kolanda bango te chérie moi biso ne tano zombo to nganda kuna biso ngalinga moi mba ofutilo kala te na otika ya to futila ka banda kwa mike nzo ofutila na système oko kona munene te to futila ka ya mukia bonzante baba ngar vision zala somba lupang moi ça linga belikia Ozoga, so ibo vana moi cité. Yo vana moi, lexi ba passe ni nyos, mikolo kutu. Na musala ba kolongolanga. Ba sani, ba longolanga. Kolia koma na passe. Ya mo so moni ata fufu lali, boli yango 2 jours, Moni pour mikona osana ba mbongo te. Papa bomiye azaya ko telema. Ko sala kango te pesa ke belikia. Moi ça lingaka moi lombo beso malakati na yo mo boy bobimuke boke fanda quelque part olandi ndeko nanga mbali mo fandi boy moi ça lingaka système té chérie tu es où je suis à la maison à prépare-toi on va sortir omoni basi baliga boko bima papa baliga boko bima baliga ba fête anniversaire ngaku na bimbula na fête anniversaire té moi so date ko kika chérie date nga so quoi anniversaire na ngolobi nini moi wande ba walingaka salele moi fête ya kabambi wana osepela na yo
olelo to bima buke quelque part bofandi papa okokono bakoka ngote pe ba masanga ngote somaka mo bo pikle kaka asante bo bimaki tambo ozonga to bima na chérie nanga alinga sko beta masole pa bat to mettre na nini mokuna mombali alinga mwasi alinga bongo mobali ko beta ba masolo pasi te oyokinga so beta masolo pasi bomaka et puis ami balé comme maka baninga belete pe mena mwasi no baninga no musuba ka mabe même ba camarade te mingi to moni camarade na zaka bien te vraiment banda ko souter malema po ya ko bebisilo couple na yo to moni ba camarade belé ba bomi ba mabala bato tango yo so bima mama bi ko landete mama ebisinga neza na ngofwa ale na mbongo te moni azo détruire buso alo foke ba zo azo linga mwasi na yo moni lo na swa na yo et puis lo na ngina swa no eza oyo assister mwasi na yo na makamuni sur famille na bango landanga bien mwasi papa na bango bomaki nzota tangisi eta comme na licence yo za wana usuka no na 3e des humanités balinga na mawa tika na bombo to balinga na mawa vraiment ya so maso ba taliboye famille na bango regrettaka ba regrettaka muto 3e des humanités akibela licence mo bon taba tangisi ba ju mutema basani ni ba che muto tangisi mama na bango sala ka bilanga sa bilanga na nina pepinière ya bandala au sa bilanga wana mwa mukaozo mwana ngatanga po koma mutu et comme na tango yo juye loko osano comme mécanicien na lobia partir d'aujourd'hui tu ne dois pas travailler oko tikalawa yo wana lambelanga fufu comme moi si bongote yo ganga malamu papa na ina aider yo moi si tango bakela qui moi sabi je te ferai une aide semblable oyokinga basenga kito sale rido andako aide semblable azamo sungina yo place yo comité moi sa komaka oyokinga malamu place yo comité tanga 1 Pierre chapitre 3 verset 7 soki moi sa bandolela na kati andako azoloka musala na yo mobalo na comprendre te akumukaka bimi 2 jours ala na ndako te mami je tangi pas papa musane ezolokama pozana mutu mwa banda obenir yo tongo midi poko eza mwasi wana yango kolinga to pesa ke ba souci ko pesa ke ba mawate mwa ko kosa mo ezalaka bien ozaki no pa mo non chérie toi ki na musala na baninga muti on azuki mwa retard ko beta ke ba vérité bon toi pas mo boy fimo kuta olinga o beta masola ba ulingole bo so mwasi ozo respecter te ozo respecter te o sa ba bêtise na ndako yo zali ce n'est pas bien ozo tibenda ba malédiction mbeto no ya libala oju mwasi muso kotisi wana mana zo telemela ba papa so sa ba buzo bana yo ba ngano kenesa ngo musika ayo ka même bekote na boité be atanga yo sheringa ko sala ngote zalaka bongo linga mwasi na yo na nyonso me ko sala ba betite na tina kati ya musala mobala zo mwasi ko talo na musala na tindo ya ozo ke se so na miswa bato me ozamba na ye akwa otalo na musala nyonso alinga sana RT vous êtes sika na bino non chérie noka poussa on kana bena leka kana biso kambo oh chérie entre ça va mais c'est pas noter nga ye mais ko ça la brutalité entre chérie toi na musala mingi belé zo mo eloko futa transport zo pour misala chef ninga za nga tinda nga quelque part alors ate zonga na nuna c'est ça oyebi nene ko benganela ye mais ko benga to ni ko ba oh ça ni na yo fa nda kute voilà ko benga ka mwasi ndumba te na miswa batu olingi boyina na mabe benga eka ndumba papa bakachi okozwa na chambre mko ango elango yo biso na Kongo eza makasi elango so bakangelo kacha mama tika ozwa kachi mo tika na biso atolie matembele za bitegute atolie soso eza pigeon te eloko ezaka na gunango na zana leni zana ni jwana yo mais o azana ndako azana nécessaire mais miaye bando ko pese beloge belé okinga kokenda te oyena ndako ba cholo biloko na olia te bon j'ai mangé quelque part pesa bana papa mutu abebisi tanaye po alambelo biloko ngo sutu yango ko sala kango tongo fana mwasi na yo bofanda be memiaka ye mukolo mokote na lobaka ba défaut na nga ya mwasi na nge pa batu na ba parrain siko ba bisenta bana banani ba bisenta parrain ni ya joie moi pour ba bisenta moi ba sambusi libala babi ba onde mabala ezovanda kimia ba bisenta papa ba mari aïe ba marié na biso bolimbisanga
ba marié ba biloko mina loba awa ponga na pesa ma conseil moni kana obaka likolo na obongisa moko mususu tango za mutu obala yokanga na sikoyo papa na bino azosala désordre na fille moi zaka pemeni mwana moka yoki yango c'est pas bien zomona biso ba marié o ba marié to ebina sans alibala te fato besa ngweleng ba to baza benga na ba bisenta wana siko bisenta ba mingi bana bandako te siko elenga ngwa libala ngeza wa ba fanda bia ngondeni na ebite po bakenda ba papa papa bazo sala basio babala bango na mbongo ba wale dilika munini fongola nga bisenta a gérer moi ça ndako bien na kimi azo tosa azo respecter ça mobulu te mais o azaki a bali a comme c'est le quoi usage unique mo boya sakanela différence ezani tolino ngo pesa olubani na pesa na ba papa moi pour le wana azo toucher ba papa ba mama baza na part na bango surtout place wa ba mama na part makasi ngap no zambande o zambando e mala okoti na circuit na na mwasi na okimso na pete parce que mutu alingaki mwasi wana ezalaki mwasi wana te mobali no mutaki na oluka ye na bine na osala po azonga azonga mais sikoyo lelo nangena be pa papa faut avoir un grand cœur lelo na oloba yango un grand cœur eloko aliboso yebaka mwasi nyonso oya se respectaka azaka na difficulté asenga mwasi mobali ne na mbeto yaka to se coucher pour ayeba ke biso na Afrique oko qualifier ye mwasi na mona zaka ndumbe mwende biso ezalaka siko foi ba siko ko sepesa ndeko na yo uzomona ko ba ko sepesa ndeko na yo Bible na biso mokana na 1 Corinthiens chapitre 7 verset 1 à 3 et bien biso boye eza biloko ya batumi bale ba yokana katina 5 Aujourd'hui, 1 Corinthiens chapitre 7, verset 1 à 5. Boyokana d'un commun d'accord. Oko privaka mwana batute. Basi ebele bakema bala baso privé bango ndako. Mwana moi aujourd'hui déjà moi fille moi ça na se awa yo mokuto kokano suka kana ba 1 ba 2 ya manœuvre. Hein? De wana saka ya manœuvre sala ya manœuvre. Mwana ba tu faut pour bonne pour dango ya. Hein? Siko baki su mususu. Siko po mwana bata suka wa. Hein? Ah papa. Na ebité sala nga pasi. Mwasi nyonso omani basoke bima na bango ba kala kwa mwasi oyo bakokai na bango elo boma libala 1 tout d'abord landa loko liboso l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme ce qu'on a continué na likambo na ba ya munene olandinga malamu ba papa ebele ba kitate awuti musala azwi mbongo nyonso aleke pa mama na bango abotaye asilisi après yena ngona ndako ouais nanda kuna si ba kati bon na ile pa mama bon toi nini boye et puis mama oya waliputa na sombela ki hier mwasi alinga bongo te okite te problème bon même na kata libala lelo ba mibale benge ba kite mabala na bango te akite nete yesu ko faire souffrir mwana ba azwa mwana ba to ko mwana musala yango moni ba kacha mako ba ciseaux yo sa mami moi ça kangi ciseaux qu'est-ce que benga mama ya kulala benga mama ya lelo tour mama azwa ki liputa ke lelo tour na ngana twinini so tour mama Pasteur kanisa bongo te Pasteur tozonga mom kesi ma pardon papa na kati yote olobi na ndako zozwa est-ce de wana ezouta wapi toza clair o espèce explication na mibalo bazozwa ba chéri libanda na ndako azosuka na est-ce de oyazo ke luka libanda ekouta wapi pona olobini pona bo basela ba kisi ya bokoko ba pape belé ba komi na ba kitamata bazomela ba tanga wisi makasi bazosangisa ba mélange ba kombo ebele et wana bazo se détruire oui na boité kisi ezalaka mutu akosote kisi ezalaka balambela mobali ma kisi mobali akomi na ba trouble fait mais moi ça libanda an intérêt pa no makasi te azoluka eloko mo azolanda mais maman bana azomona venir a bana na yo c'est ça la différence wana mso abisoka sepelisi yo ndako zeloko boy tikana biso papa elon so muyibe zaka na gumu susu ke loko bache na nzungu biso do yiba ma desu na nzungu to kango ba guma kasi meta ba sopelo ba biyango bache na kwanga gwango esili eloka ko yiba gweza nango okamwa danger fi wana na bimagine lobi somo ala terrible te poza ba peso mo bimefana ndako o mwa bizaleli nango ko kima oya ko rito mwasi na ndako azalaka bien mais so lingo koma no ba niveau wana te tika no ka ba je wana ba no mona avenir ti ozo yiba ka bongo ndako ofutila kuto ko futila te ti ozo yiba ka bongo libanda bana ba ngano na classe de shu ba otanga te ozo ma berere o sala sikonda na préparer venir a bana nde conseil na pesi batu ba papa ebele bozaka mingi libanda te mona ka avenir na yo
monaka lobi na yo oya libanda wana bazwaka ba 1 bazwaka ba a danger mais danger mo bazaka nango te yo wana ina tali swelo moko longa na loba yango omoni wa libanda tango kendaka na ile kamuna lobi awa okendana na flat kuna to gangi babiki basala ngopona makambo oh kuna mwasi mna asoka biza okamba mwasi siko bino ba bino za studio lege mbaye lege no ba la na salon ya mwa ba fasi mso mona ngoti ba mama mero adanza ko comme place no komate mais soka teli ba biloko nyuso sela kai elongola kai biloko wana mama nyuso aza makasi tala nano asenga ko eloko elamba osombite aseli poil bolia lelo otika ekombe otika ki 5000 francs siko 5000 francs na akenda wezi biloko emati na Kongo lelo biloko emati a débris na ndeso pia ya sanini alambelo polia bezo tango polia ozo iba na ote biloko anaso eza ko affecter mwasi na yo yango mona amso ngo sima tika na pema po tia lali wana bolali neta so raisonner lobby ezani po lobby na habite po lobby na toki 5 lelo na 6 la 4 azo raisonner longole na monde ba raisonnation ya ko raisonner pardon yo na biso papa lingaka mwasi no mbongo no so zwaka bwakelaka yango wana ezala mukeza lebele so zo to mbongo so bwakela ye ezala likambo bien okinga yo mamoza na katanda so mbala zo mbongo sopeli yo ko wela ba kabelo te la kisa système depuis mama pasteur na ye pasteur na sani mobulu te mais pasteur na vie na za pasteur ya église mo ya mukie première fois na vie ya pasteur asimba $500 pasteur mba moko chérie pana kendaki na sali musala nzambe ba pesinga $500 500 moi c'est avant nabi yango na monaki mbongo yo toza na TV ya bien te na suma TV ya munene na $400 sumi TV 400 siko 100 o ekotika la tout so biloko mikemi to tsana nda abine vérité yango nazoke de suma TV ya munene ba otika 400 munene plutôt ça ata na souvenir ya mbongo mama pasteur azongi atali ba pasio ya mona na ba Thomson bambisi wana liaka mike atali ba pasa mona na ba fufu et puis ba 400 500 habite mkoni to rodwango abi papa papa pesa mbongo so changwa abi nini abi na bizwa mbongo na cha aso mtoyo kananga na yo oh na uke suma TV mne na liango te na bombilo pe lisolo te jwa mbongo cha a papa uto yokan papa abi bongo yango savait si kena longola ba TV ne pola wana TV mukomota somba ke loko c'est ça papa mama ke asombi congélateur achena ndako mbongo etikala asombi ba yaou asoba ni ba Thomson abanoteka ba vivre frais abanoteka bato komi koya mwana ne mususu na mwasi bandiko kata ba dendo na bomba sa ba tige mbongo eboti basombi plasme c'est ça congélateur eboti plasme moko monte plasme ba yango moni papa bambongo kanga bakachu wana pesa ka mama ko lakisoma ka mbosala nango eloko eza mabeso ko dwi mbongo pasi mwasi azo souffrir na mona mwasi otobenga awa mwasi bena na olela tisiko na olela frère sœur wana komo sambela abi pesa abi papa mwasi nanga fane mubai nanga fane pa ba camarade tane le baboy bongo siko yo ngana fane pa na biso na lupanga ba parents nanga be mwana to bota ngana boko laki pa na biso obonga pa na bino ya solo baba na oka pasi mobali oyo asali na musala 5 mois bafuta kete a chauffeur moi c'est papa mobali nanga yeyo afana pa ba camarade 5 mois aza impayé ya solo papa na koti ba retraite na koti ba prière to lele pa nzambe tanto lele pa nzambe nzamba sali ba benge na musala ake kuna bafuta ke par mois $150 siko kage siko fois 5 ba pesa so poids mais patron na jumbo ngona akopa ta bengi mwasi allo madame lelo na mobano yake na futie 5 mois nyonso adu yango tanga ajumbo ngwa kimine mwasi tanga ajumbo ngwa kimi mwasi mwasi oki oh azeli na pourquoi monete si ba benga ba signaler azeli oh ngeke aga luke boye camarade na biasate asate siko moya ko tapena ndako camarade ezate ti lelo na bana minito alie mbongo wana na likango mbongo esila kate esili patron lera yo ki en patron bi azala ka deboy balongole musala siko alie mbongo akangisi mwasi enemi siko lobana nu yo mo papa biloko osala wana lobana nu yo moko osala age na yo weba tele ko makoko tika na bisa yo leko atinda ko na poto wana zape na mwasi na bana ye mama na bino basana ba engagement na ye mukolo moko ezali madusuni sono zulaka mbongo okangama
Yeba ko soka mbongo bana ko soka mwasi kotsa mwasi za aide na yo. Tika banda ko teka ko kanga ta sala musala. Longola ba zuwe bele. Ape na famille na ye. Mais rien option sala yango wana. Oko ko zwa charge famille na yete. Tika banda ko teka, tika kendaka. Sala sur na mwasi na yo. Libérer ye boza maboko mibale na kata libala. Et c'est important. Papa peut belé bakangi basi na bango. Au sam salati, yoro pimati. OK nini boite. Papa eye confiance na mwasi na yo. Tika kende na ye. Oyokinga. So bandi ko tika mwasi bongo adako yelo. Mwasi yo be fongwama. So mbala tika lo banza la kiseke ndengo sabo so mi mwa montre tue na ndako. Osomi mwelo ko botue na ndako. Base be batika salaka ba bijou na ba bijou ka biloko na ye. Yango papa be ba tika no ka na ndako fandaka pona mwe na intérêt mokoti. Osomona jamais so apesi kaka mbongo afufu basi ebele basa bongo abeka mbongo lelo na pesi mbongo yo fanda akako liaka ngana pesi la kayo omondeke koma do ya ebi muta pesa aka mubali basi ama be basa ebele ta mubali azo libérer yo kanga mutema mama yaka na ba geste so na mbano mwa sengle bando ya na libala na ta chaussette do somla mubali ote basi mabe basa ebele so mbala libérer yo alingo koma maboko mibale mais so ba libérer yo bandiko kende ozo sala pona yo moko osa pona vie na yo na mona mwasi mwasi wana moni obi mwasi mambo osala na lela bandako balabi ngai na mwa mobala ki na mbongo za chiri mwa mbongo ngai ye akende musala zongi asome libundwa munene ya ye moko na kuanga nani asome na vitalo bango na ba olianga na bango autala bango ya mela ya ye tala mwasi abo wala koti papa mama si tena wala papa mama tena na sa papa boni ba pekisa ba se be ba sala. Vous comprenez ngo moi si papa ko libérer yo sala to boyité baso be pona ba makambu wana ba ko ba ko libérer yo okomi lokola yo teti na ndako na ina tel wana na so ba mama mais na hotel ça ba mama ebele ba se ba comprendre ba pe belé pourquoi ba so kanga mitema ponga na ko boya te moi si moi zo porter implicite na ndako na ba munene biso na Congo ba te yango 5000 francs ezaka libundu o tshanga on dirait bébé la lelo na sala do fa ma tala ngo azo bena miso azo lia bana ne kuna ba olia ngai yango molelo na osenga papa linga mwasi na yo elo na oswa suka papa pesaka ba loge belé pa mwasi na mwasi on sa kitoko c'est très joli ouf tu obina oka salaire na linga ka bete pa masola bolingo na bino ça va betelier moyo somele mwa cadeau mo bo pesie ba cadeau ya kilelo ko sala rato so kende ko somela mbali mwasi mo liputo ye ko tika pa mwasi alinga bongo te mwa ke ko somba yakilelo moi ça linga bongo te bongo somba liputa na yo so somele moi super mo boyo pesie ayi moi bi valeur nango tika nzamba pambola bino papa bozala mutema kimia pona kotite kota bana mais to sola to na so batebele nzamba pambola bino amen vraiment azana makambo papa na biso romano azana makambo yo zora la solution te na ba problème na yo papa pesa bambote quelque part ezana bato ba Holanda yo pesa bambote ou pesa programme église utinda bango pe ba s'abonner ba partager pour tout la ma partout mbala sima ba o bazana ba question boyo kayemo ko ndenga ko ba botinda ba question na bino ba réponse eza akozonga aza vraiment na makam la grande découverte des émissions mo kitoko na banoleka mingi na banoleka ebele lelo na expliquer bino que makambo ya papa menga naza na avenue Zola numéro 19 so koma naida papa pe belé so za mama ya olukanga tambwa na ngaza bona osunga ye azonga mutu pota so ibatelo ba okoma koko makaza sana ngo lelo ba oza na ngote lepso to bala kasika to kotina libala boy ngasi na kenana mwasi na ke matina 12 moni de lorsque so tchenga na mwasi na oko kasuba 12 wana te oyoki na kedere ba witi ba seti wana ka jeune ma force za mo papa force na ko sila ba so lokiti kwala rezonaka yango na Zola 19 benga papa tuluka ndeko oyo Zola numéro 19 bandale molare na côté ya prison ya Makala sozo ke ne kota prison Makala kota bambole obika Zola 19 ba olakisa yo ekisi komo nango chef ministry oza posa nanga komitungisa na oti nazana adresse nanga oyo babengi téléphone plus 243 8 et 89 8 et puis au 22 99 22 donc plus 243 89 8 22 99 22
na ba français bien ba bengaka nini 99 hein. Donc tu es le rôle plus 243, tu es 89 puis tu es nini plus 243 89 8 22 99 22. Wana so benginga ezape WhatsApp ozwanga facilement surtout bino papa maman moni papa zo kene ko boya yete benganga na oya na ko ide oyene ka na adresse auto sola bien papa o changer nzamba pambola bino bambote na pesi mingi epa ya ndeko na ngai nani apo mwasi na ngai liboso mama Erika Mongene abotelanga bana 4 aza mwasi ya ngai ese bambote belé na pesi pe bambote pe na église nanga na CP ministry o ese église nanga pe na bandeko nyonso pe na pesi mbote na bana nanga ya Luanda naza kuna na bana belé na Luanda naza na ba docteur Eric ba Francine Dongala so na pesa bambote kuna ebele ba disasi bazali ba apostole belé kuna nzamba pamula bango nzamba pamula kaka ebele na komona Yesu amen. Sans oublier maman Erika bambote belé na bandal zola 19 maman bane belé maman zoko encadré papa na biso Romano kitoko. En tout cas na osenga bino ba question eza ya bino ba réponse eza ya biso. Aza muto abongisaka ba mabala aza muto asimbami vraiment la parole de Dieu pe abombaka te ya kobomba ezalaka te linga muto azoloba no ba vérité boye ke muto azobombela oyo ya kati. En tout cas boko ta bo s'abonner zoka mamu sapina mukie au s'abonner au partager en tout cas tous à jamais des sites mon à la prochaine occasion bye.